Ce qui va tomber, c'est la chef de l'État qui sa gouvernement union sacrée, va tomber à côté. Ok. Chef de l'État a sa gouvernement pour na bénéfice ya ba Congolais nyos. Très bien. Na ba opposant, na ba nyos va se retrouver. Bayende asali coalition ya ba député 12 et majorité aza financé na Moïse Katumbe. Moïse Katumbe atindeli mbongo pour que abibisa gouverneur ya opposition. C'est tout le baké na débit tamade bomba ba Congolais yé pas alaki. Ndé moniti noyo Kulutu Jean-Pierre Bemba a lobelaki ba député. Bino bolingi bozwa province oyo bozo sango na opposition parce que so les intérêts en mboka jamais un Congolais taw biso toujours lela bazo bomba bande ko na biso na est. Bongo yo olongwi lisusu awa na tozalaki no ensemble tozolela au katisipo ok ne ko ensemble na bato bazo bomba bande ko na. C'est tout le baké depuis ozalaki ozalika kana même mouvement. Amis téléspectateurs, fidèles abonnés, il y a Tolo Bela Congo, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Tolo Bela Congo, émission Nabino Bomesana Kolanda Biso. Chaque jour, Biso Tsoki Toye, Boye Toya, Rapopé Sabino, vraiment d'actualité. Oyo, Ezole Kanambo Kanabiso. Ozam Tassika, Yeba ko s'abonner, ko partager, ko tika ba commentaire na yo. Le numéro na biso est affiché, on a beaucoup comme la biso bien na biso et ko sala bien. Merci à toute l'équipe Tolo Bela Congo. Lelo, Tozana Mwana Mboka Daniel Yola. Na yé vraiment to restaurer la marambo tout. Oye kolekana province à Équateur pe na République démocratique du Congo to mona ki descente ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ministre Guy Luando na province ya Équateur président la ville Mbandaka et suscité beaucoup de dégâts, beaucoup de réactions. To ko tela bino ba vidéo bo mona ndenge elekana ki. Merci na bino nyonso bolanda biso vraiment tina suka et ko sala bien. Mwana mboka Daniel mbote no. Mbote mopandi sango. Bonne santé, Nicole Belé. Oui, oui, santé, ça l'a bien été, mais ce que santé quand même, ça bien pour toujours qu'il y a temps à libérer la province Équateur. Temps à libérer la province Équateur. Santé à Mboka, République démocratique du Congo. Oui, normalement, dans toute l'étendue, il y a 26 provinces. Par exemple, dans le Est, moi, mon boulot est allé. Mais le gouvernement, je suis allé pour aussi Saint-Locor. Banguna baza kokota et toza pe ko frapper et tozolo bawa ba bisika yonso bazalaki ba clôturaki biso na bike ba panzani to beti bango pina makasi na bike ndenge tozoko bawa mikolozoya kimi kokota na kati ya na este wana tango yo toko bunda bitumba tozo sala effort pona kimia ezonga na est de mboka na biso ba lié o bazalaki na président république lelo ba katisi na ngambo ya batomboki. Est-ce que les signaux sont ou bien moins inquiétude bon, toujours la démocratie. Moutounyo soya moni qui a les inal kamunae ya katisi en face. Ils ont concerné. Mais biso toko kondima un bon citoyen. Ako kondima ke soki loko moko salemeye bongo alongwa wa po katsanibanda akoma motombuki po bon bande kone ba congolais. C'est que ton limite conscience na yesu ko za ko raisonner nini. Est-ce que ça a un intérêt mboka to na ba intérêt personnel? Non, on est comme ba intérêt personnel. Parce que so ça intérêt mboka jamais un congolais taw biso toujours lela bazo bomba bande ko na biso na est. Bongo yo olongwi lisusu awa na tozalaki no ensemble tozolela au katisipo ok ne ko ensemble na bato bazo bomba bande ko na. C'est tout le baké depuis ozalaki ozalika kana même mouvement. Très bien. Parce que so ozalaki na mouvement na te jamais ndenge nini bazobu mabande ko na ngai bongo siko ngana longu awa même soko lingo tombuka okotombuka ka awa mais ndenge ko katisa ko na po ndenge bakatisi wana c'est que bazobu maba congolais c'est tout le baké na débit tamade bo maba congolais yé pas alaki. Très bien. Alors mon mboka Daniel ba congolais ba kotuna yoza moi politique okuta na rappel na ba notable okuta na rappel na ba ministre président de la république pour okuta na ye analyse na yo ezanini Balobi, président de la République, depuis investiture, on a eu 3 mois en haut déjà. Tokolanda, le 20, ouais, 3 mois. Gouvernement Kobi Makakate. Malgré tout, comme on a fait fort, il y a informateur.
akobenga mabande ko akosangisa bango population azo s'inquiéter gouvernement ko bimate jusque là pourquoi? Oui bon normalement ils ont qu'on a ko beta moi c'était ko sa population omoni ko ça la gouvernement moto za président de la République pour avant sa gouvernement il faut azala na mato ya koyoka mingi c'est pas kaka gouvernement ne ko bimaka ka nyo sacré. Très bien. Président azali président de la République aza président union sacré aza président ba congolais nyos. Très bien. D'abord avant président Félix sa gouvernement il faut d'abord attendre ba couche nyos parce que d'abord on investit abi non gouvernement o ezobi meza o ezaki ali bosote azolinga place nyoso mobulu ezali mutu nyoso ami se retrouver na part nae congolais nyoso ami se retrouver parce que ezala te ki o ka okuna nde bazali contre ye non nde ngoni moi temps ezwami obi ko bimisa gouvernement ezapeli pendant nguba te hein formateur na lokola secrétaire général Kabuya zo sala wana azo yamba na ba opposant azo yamba na majorité azo yoka moto na idée na ye. Est-ce que les opposants ont intégré l'union sacrée ou bien azo yamba bango na cadre ka ya opposition? Bon normalement ceux qui bato bazo c'est la que chef de l'état ko bimisa gouvernement union sacrée ba ko tomber à côté. OK. Chef de l'état azo bimisa gouvernement pour na bénéfice ya ba congolais nyos. Très bien. Na ba opposant na batu nyos ba komi se retrouver. Donc tout le monde a une matata pogno bato balobi a intégré l'union sacrée. Oui, même matata pogno wana. Ceux qui makambo formateur à sololi na ye. So les ali passable. Ba ko tpese musala. OK. Ne vision Félix Azanango. Pour l'intérêt ba Congolais. Pour l'intérêt ba Congolais. Félix aye makambo yo ceux qui ba sala yo koluka ba conflit, koluka ko partager et pas Félix biloko rezate. Batu nyonso bazala ini a nommé ba ministre mutu nyonso azwa part na ye tango ozo sala wana ozo sala pour la population. Très bien. Ozo sala pour la union sacrée. Parce que bato tout ba kei kuna ba député baza union sacrée. C'est que et là quand on féliciter ba congolais bazana kimia metikali ngonga moke makambo ngisila ba ko bimisa gouvernement oyo ko sala ke biso ba congolais nyos to komi se retrouver na simawa. Très bien. Tozonga siko na province Équateur. Tozomona yo ba AR Kinshasa Mbandaka o sala ngomwa trop nini zana kati wana ba voyage wana nyonso démarche nini oko bini. Bon et puis c'est comme moi c'est comme que omoni moto babengi notable ya ba jeune soki nazwi kombo ya notable ya ba jeune eza pamba te ezali liso ya ba jeune yenge bene na politique et pas ya ba grande puissance ya biso Équateur. Très bien. Ndeko nako koloba te parce que tozalaka no mwa mingi na Kinshasa na ba émission ba place nyonso esengi tokotaka et puis tosololaka tolingaka jamais toyebisa bato makambo ya lokuta te. Pour ceux qui ont dit que et au sein de chef de l'État, tout papa gouverneur, bêta, sa population, mais kobuka lokutate. Quand on dit que mon konjazo peut son maloba, mais ça qu'on yebi son ok bison déjà que koloba lokutate. Très bien. C'est que bato so bazala ba comprendre que c'est que moto yo, mon konjazo yebi que azaka moto lokuta, il y a un autre qui s'y a cause sabatute. Ce n'est pas que ce chef de l'État n'y a besoin ça le loco mongo awa. Ba voyage na biso zo utani ne ndeko na ngai mopanzi sango. Province Équateur ezui pas si tamulai. Province Équateur ezaki na malade. Kaba kwa choléra, ba malaria o ki ba traiter zo silate. Mais sengali na ba jeune misusu bala mukabaka na luka minganga o ba ko ya ko traiter malade wa. Très bien. Ndo moni biso tozaki ba jeune to ndimaki na be zanga moko te za ba jeune. Ba jeune nyoso wana o bandimaki ke Équateur ko kufa bongo te. Esengeli to tika basi na bana to ndima souffrance to kene na politique ezakara awa ngibanda kati. Politique ezana Kinshasa. O nyoso to ganga ga o eloko ezalaka wate. Tala makambo ezaka kuna siko to ndongba na kuna. Nde omoni to zwaki solution. Mais solution lokwa solution l'état ya kambangu te et ya kamalem malem nde omoni présence ya Jean-Pierre Bemba, omoni présence ya Guy Luando awana engumba ya Mbandaka. Et tango bango ba yaki awa namoni ke e compréhension moko ekotaki. Makelele koti na province. E compréhension ekotaki na sens ni. Ya ngone la fungola bana Équateur. E compréhension ne uti na rapport ya Bobo gouverneur Équateur vis-à-vis na Jean-Pierre Bemba. Très bien. Tango gouverneur
Bobo abengi Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, oyo kulutu na biso. Ayebisi yeke ngai a on a Équateur nazo kufela yo. Bemba kamu ozo kufela nga par rapport à quoi? Arabi nazo kufela yo pour ça na bango ba effacer image na yo aw. Bayende asali coalition ya ba député 12 et majorité aza financé na Moïse Katumbe. Moïse Katumbe atindeli mbongo pour que abibisa gouverneur ya opposition. Wana gouverneur Équateur. Gouverneur Équateur et ils ali rapport na ye pa ya Jean-Pierre Bemba. Très bien. Parce que tant que vous allez libanda ya masolo, vous allez libanda ya politique. Bon mon kaka bakula ka baswani, bafingani, bazwani mais bino lokwa bozala kati ya makamote, boyi makabele qualité. Population abotuna kozwana wani bimeli ndenge ni. Yango na ngai siko lokola nali mo politique ya bozindo. Nazako fungola bango makamoni lelekaki. Très bien. Nde omoni tino oyo kulutu Jean-Pierre Bemba alobelaki ba député. Bino boningi bozwa province oyo bozokisa ngo na opposition. Ezalaki par rapport à un message oyo gouverneur ayebisaki. Bango batuni babi biso tozokisa province ya opposition comment? Alobi bayende on a ce que Jean-Pierre Bemba a dévié sujet. A comme ce qu'on a critique, il fallait beaucoup la azoma maîtrise. Tango bobo yebisaki ye. Atu na pe moto mosusu tomi balé ba confirmer information ya bobo. Et Jean-Pierre Bemba yebaki te que candidat ya G13 G12 wana ezalaki le professeur Mboyo moto ya union sacré. Très bien. Vice-gouverneur wana atali moto ya MLC. Moto na yemo. Moto pe ya yemo ko Louison Mombenga. Azali candidat vice-gouverneur ya jeunesse. Très bien. Parce que jeunesse n'est aussi Louison Mombenga wana. Je vous dis qu'on présentait Louison et dit qu'on va candidat à jeunesse. Il y a Équateur. Tant on a zolo état que notable et jeune. Torokoma wana disons candidat à jeunesse. Il y a jeunesse. Yoko candidat à jeunesse. Bon, Torokoma wana. To continue dans le solo à Jean-Pierre Bemba na Jean-Pierre Bemba candidat à vice-gouverneur et Zali monté à parti na ye. Très bien. Jean-Pierre Bemba eko découvrir yango sur place tango ba question na ebani. Pas ba député. On a déjà assez à déborder na kombo ya Jean-Claude Bayende. Aeko zonga nde na sima tanga eko zwa ba vérité mususu que c'est que kandango bazolo ba ya Moïse Katumbe ezali ne moto ya rep ezali ne moto ya MLC. Abi mais soki na yeba ki eloko ndenge ona mais na yaki te c'est que tina la ngai awa ezalaki nini c'est que na yebi te soki ezali donc on bazali ba politicien likolo to asalaki ironie to pasaki ironie te parce que ba dépôt ba candidature et c'est tiamaki awa déjà moi ba bikoleki bon comment Jean-Pierre Bemba zaki informé te on a ce qu'on a to éviter mais par rapport na lisolo o elekaki ya Jean-Pierre Bemba aloba mabe ya ndeko na ye Jean-Claude Bayende et outaki par rapport ya rapport ya gouverneur Équateur Bobo Boloko. Bon réaction ya honorable Jean-Claude Bayende et suscité encore ba réaction est belée. Est-ce que Jean-Claude Bayende balobi fallait pas le bana kulutu nae na média a pandi on a ba réseaux sociaux na lettre comme la qui est réaction ya mon mboka Jean-Claude Bayende yo au juge en ndeni. Bon ndeko tozala moi véridique tozala moi bosembo. D'abord na wo kite seka Jean-Claude Bayende fingi bemba mama na yo to tata na yo to nini eza wana te. Na kati ya maloba ya Jean-Claude Bayende a recadré pe Jean-Pierre Bemba koyebisa pe yeke respect za réciproque. D'abord il faut yo respecter nga na respect papa surtout tiango na cadre ya l'état député national azali mokonzi ministre. OK. Hein? Député national azali mokonzi ministre. Il faut Jean-Pierre Bemba yebake ata lek mais azali député national. Na kata fief yo ya ki kosala réunion wana moto azali notable ya mboka wana. Est-ce que Jean-Pierre Bemba toko ko benga epé notable ou bien
ye mutu aza notable ya province ya Équateur parce que Jean-Claude Bayinda ko bengana ya ko poussa ya lobité Équateur oyo ezali sous Équateur oyo banda okanisa ya munene te ozali sous leader politique na Équateur ote ceux qui ko juger makambo politique il faut qu'il nango na Sidou Banki. Mais après tout, est-ce que tu peux effacer combo après tout, tu peux effacer combo à Jean-Pierre Bemba pour Jean-Pierre Bemba za kulutu na biso mais azali na fief na ezali na Gemena na Sidou Bangi. Mais kolobake Bayende qui dit Bayende ici à Mbandaka à cet territoire na ville à Mbandaka notable nango principal eza Bayende. Donc il y a un droit à ça là. Azana droit na caractère nyonso. Bayende azana droit à caractère nyonso. Et à gauche et à droite. Toi tu as un sentiment. Parce que au moment où bato va voter Bayende. Ils allaient tous les tribus. On va dans la ville à Mbanda. Il y a 7 territoires. Mais il y a un député national et na Mongo et voter au Makutu na Mabinzi. Na Balikoka. Vous avez représenté Kaka. Kaka, moi, 3 tribus, 2 tribus. Mais on a demandé tous les tribus. Si vous reconnaître que notable, numéro 1 ya ville. C'est que eloko moko Jean-Pierre Bemba, il faut y avoir dans clair. Avant basala likamo moko na 7 territoires Équateur. Il faut pas bien Jean-Claude Bayinda. Ataya za mokolo, ataya za monene, ataya za nan. Mais il faut reconnaître que tala. Bikamoso mono même na baloya na mabinati. Bakolo bako bina mais mbonezo mete mona moke. Ndazo bongusa rythme ya mbondawana. Pe mabinezo bina. Mais ba vie bakalisaka ke bango ka bazawana, baleki wana ba puissante te. Il faut imaginer motoyo avandaka na population ya Équateur. Apesaka bato mbongo te, asalaka campagne te, polo te, eloko te. Pe population ayeba pesaka kaka ese boko yebisa ngai nani yango agayaka ba élection na mboko oyo. Loko abayinde comment moto wana. Alors, à part ba magui, pardon de journaliste na c'est moi eloko lango tout question na ngwana. Il faut toyeba ke notable ya Équateur oyo. Il y a 7 territoires, plus ville en Mbandaka 8 ezali Jean-Claude Bayinde Tafeliko. Soko tiki Jean-Claude Bayinde à référence ezali Désiré Iwolo. Pas bangonde bazali ba notable oyo ba votami awa na ville Mbandaka. Très bien. Bayinde soki bobengi Bayinde ko benga Désiré Iwolo. Yaka ngai na to zali ko représenter awa. Toke na ko tsala likambo tete. Est-ce que quelle est la nuance sur les réseaux sociaux, dans les médias? Est-ce que ils ont revenir dans l'intérêt de la population, ton intérêt à bino politique? Bon, normalement, politique est un peu grise. Politique est grise pour batonyon sobayo kalelo maté à 60 pôles. 200 yuan. Politique est l'équipe ba mususu ba telemeli ba mususu. C'est ça la politique. On y a seulement les jeux politiques. Mais ba jeu politique on a il faut batobaye baké Jean-Pierre Bemba a salaki Bemba B. Yako finga Jean-Claude Bayinde. Il ne fallait pas parce que Bayinde 1 a candidat gouverneur te. Bayinde a type a la motomoko a présenté comme candidat et ba député ne balandi beaucoup munaye. Pour insister parce que Bobo Boloko a l'ingaka jouer jeu a joué sur monopole, il y a province a bombango pour défaut. Il y a Bayende alobi eloko bongo ko lekate ba pesa ta moto mosusu Bayende abi ma parti politique te ezala MNC ezala IDPS ezala Songo abi ma gouverneur mais Bobo akoyi ko jonga sous gouverneur awa te. Très bien. Alors mon amboka Daniel outi koloba wa Luzo Mubenga aza candidat ya jeunesse. Moi, Mboka Joseph Bayoko, alobi yepe aza candidat à jeunesse. Des candidats à jeunesse. Nani des vrais candidats à jeunesse. Bon. Moko aza na candidat gouverneur, moko vice-gouverneur. Mais c'est clair. Tant que joueur na stade, azaka joueur moko gardien te. Joueur bazaka 9, 10, 8, 10.
on a facilité ti abiati bongo biso loko la jeunesse to représenter kaka candidat moko bo aussi moko échoué donc au candidat donc il peut représenter Bayoko to représenter pe Luizo moko ko le kabiso to bi se retrouver la quoi na biso c'est que comme on a Luizo na Bayoko et na kati ya piste wana eza ka mémoire na biso pe idée na biso pa ba mbala bazala wana oya ko koya moko to ju eza lo ko to beta balo ke to raté bataka bo de to timba komi balé wana eza to raté bona na ba conflit to za la ngona to eza ba conflit de géopolitique pour to gagner le groupe mission jeunesse to luka très bien c'est que bangomi balé bazala wana o pe ba ko sa solution yi ba sala mais biso to luka et loko to luka la kati wana c'est que to za derrière bangomi balé to zali sûr que moko na bango ko le kapo to ko kisa ba vision na biso la kata province de l'Équateur pour na to chité ba député provinciaux il y a province de l'Équateur ba vota ki ba loi analyse nini au sali na adoption ya ba loi bon normalement assemblée ça consiste na 21 députés mais décopté ba zalaki nano ba évalider bangote parce que moko azana ba problème ba vota ki était ba bimise candidat unique afunda mi na justice et la cour d'appel a mis sa décision et puis document signé bi mec dans l'assemblée pour valider dans moko wana et permettre que ba comme nano 20 bon lobby tango o bazo travailler baza seulement 19 mais tout le monde qui 10 lobby dans l'assemblée ils ont quitté que 10 ba côté que bango nyonso 19 ba kenda ko voter ba loi oyo biso to vota ki bango très bien. Et ça devoir na bango ba député biso vota ki bango ba kota na ndako na bango ya mosala ba kende ko yokana ba bimisa bibe ko ko tambusa province Équateur mais to kamo ke 9 ba yakite mais moko ezaki justifié moi si wana ba ya bikoro abanga ki mingi po ndenge ba récupérer ki na résidence na si maison et pas gouverneur Bobo tala peser na biso na mo bangi zalaki abanga ki akasi ke Bobo ke lokanga ekuna po bango ba omona ngo ba yebi yango eza facile Bobo kanga e ba kei ba récupérer ki na ba kei na kati ya si maison na bande consulte boko tanga kombo ba sololi na ye si ordre ya président Bati ke ya koko azamu to AFDC abima wana na groupe ya Bobo parce que boyebi bien Bobo asambu sa Bati yawa ke Bati aza eloko te akosala eloko te emilia yao akanga même député à Bati 7 mois en prison mututu ayebi et Bati akosi pe na ba acte wana te ki amona sous député na ye ami se retrouver si ma moto akanga ka ba député ko betaka bango ne atina ki balongola mwana tango gouverneur aye ba yebisi ye aye mbango apesa bokanga mutu ko ona ezo kima na député botaka député na pe aza moi jeune fille outi intérieur question ana sala ki ya somo akomona ke soka ke ina assemblée boba ko lettre kuna ko kanga eto akoboma eto okena boloko parce que déjà na mutu na yebi ke gouverneur wana akanga ba député yo mona bangi saki mwana mwasi wana et yango moni na assemblée ba kota ki 10 députés mais 8 députés à Bobo o bazo soutenir Bobo ba boy kokota na bureau ya assemblée et si ko biso population to vota ki bango ba kende ko sala musala bango ba tiki musala ba ko na gouverneur ba koti te et le ko la paix korom ezaki à terre 19 18 pas moko azaki malade 10 ans majorité ba koti ba voter ba loi yango na toza d'accord na ba député on a 10 o ba kota ki na assemblée ba sala musala le cas déjà bazali majorité copté moko ko ya wana ba koma 11 plus moi sur wana 12 o ka okuna balingi musala te balingi ne balandaka Bobo na sima e batikala ba koma ba conseiller Bobo to ba ministre na ye avenir ya assemblée provinciale ya Équateur ozomona onde tango kaka eloko nano esalemite toloba des ordres bandits na libandeli suka nango ekozala nde mais moto azali semer de troubles na assemblée ezali gouverneur Équateur Bobo moto azo semer trouble koti a désordre yao eza gouverneur Bobo talaka ke moto lokola gouverneur Bobo alingia mema conflit et outi ti député national Jean-Claude Bayende na Jean-Pierre Bemba a tout sabango mi balé pour intérêt na parce que on il y a fonctionnaire ndel soka somangi de leader à makasi et puis on kuna soka gagner akomona ga ye moto azaki ko bundela ngai
pour y avoir un éloge. C'est ça que c'est votre travail. Et ça, Koulou, tu as vivre dans ye. Moutounion, tu as dit que Bobo pas comme un gouverneur de l'Équateur. Et ça, biso, tu comme ici gouverneur. Tu as dit que tu as fonctionné. À Somanyo, tu as dit que tu as bimi intérieur comme on a vu dans les avantages. C'est ça le fonctionnement des Arabes. Il y a un toujours un député national, Jean Corbeil. Et là, Jean-Pierre Bemba. Hein? Bami réfléchit comme un corrompu, un grand politicien. Que biloko bango bazo kenango wana biso population toyebi ke biloko bazo kufela wana baende azako kufela population ya Équateur pona sireo Très bien. baende azako kufela population Équateur d'abord baende azaka nda gouverneur te baende azali atipe candidat moko ya yete même na bureau ya assemblée député moko ya ADH à côté candidat c'est que baende azali sima population. Bon, le là, on va ça en play dans l'Équateur. On va continuer à attaquer. Comment on résultat? On va tango ezakoya. On va élection ezoya. Bon, comment on va sanctionner les députés? Est-ce que les députés nyonso bazaki pour Bobo? Koli ambon on a Bobo. Kobe sa province. Bazongi les choses. Et bien là, baza sanctionner. Et bien là, baza sanctionner. Mais on peut continuer. Kolandaka le koloa. 5 ans, ils ont la belette. 5 ans, ils ont la belette. Tu as fait un bino tour. Je crois, toujours 5 ans, bana mbandaka, tozali na idée, oyo structure to bibisi comme nango, sauvons l'Équateur. Je pose na 4. Naza na 4 comme communicateur. Il y a sauvons l'Équateur. Très bien. Awa makama parti politique ezate. O ADH, MNC, o FDC, T. Ezali to sauver l'Équateur. Équateur est 8 ans à souffrance. Maladie, tosalicité, zobikate. Nengonga oyo, ba médecin o ba ko bikisa Équateur ba ye, ba na Équateur nyonso to sangana, to pesa na ba ide, to sukola Équateur e kenda liboso. Mboka mobimba ovandi, okolata 4 bilamba, 5 bilamba par jour. Poussière mboka nyonso, fièvre si la gate. Tanga na yaki samedi. Kaka 2 jours, tu as la fièvre. Fièvre. Moi, je vivre. Alors, tu comme déjà cité mon amboka Daniel, vous voyez que sauver l'Équateur. Oui. Profil, il y a gouverneur. Oyo a sauver l'Équateur. Et pour a gouverneur wana. Topé na ba candidat oyo ba postuler. Nani vraiment monique a sauver l'Équateur. Mais bazali. Le gouverneur Bazali. Tant que va déposer ma candidature, tout le monde va gouverneur au bazar compléter Bazali. Hein? Par exemple, par exemple, hein? Très bien. Ce que tu as vu, la candidature à professeur Mboyo, c'est un professeur universitaire. Hein? Il y a moi na boka luizo mon benga. Ezatiki à malam. Oui, ko sungamboka. Ce que tu as vu, candidature à moi na boka Edo Mukeba. Ils ont candidaté à madame. Toti qui wana, toti qui a candidaté à Bayoko Lokondo. Ils ont candidaté. Donc c'est pas bon que ça gouverne, il faut ça gouverner, il faut moutou à Molay, tous à Mokou, ça tous à Monen. Ils ont moutou. Moutou n'est ça. Ils ont la lettre mon collègue circulé. Balobi bino bato ya sauvant l'Équateur. Bozan a d'accord. Oyo bo signé déjà na ba gouverneur oyo bino bo poni baza déjà. Kanyaka eko tambola simalango na ba candidat sénateur. Mais na ebisi partout na réseaux sociaux na moni. Mais na ebisi OK e bandi le lote. Ba je zo mono ya lettre wana to sala ngo déjà pas bobo. Ba lettre wana zo mona oya ko ba signature ya bato ko monter biso etake to ake pas bobo. To créer des biloko wana bobo ensemble. To sala ngo malamba. Et là ne loko to ko yeko lango lelo. Ngata ona mona ko na bi o ika biloko to betaka depuis kala. Manki onane ba. Eza biloko yo oyo bobo na biso to si to créer kango to ebi ndenge le kaka. Ezate to joka ba signature ya bato pa to créer loko mo suko to bakisi yango to ti to bakisi ba motamba. E biloko to betaka na bobo depuis kala. Ezato o to ba député on ate. D'abord on eza biloko ya pamba mon frère. Ndeko bopandi sango. Est-ce que député
so alingi a voté gouverneur so ato so na gouverneur isola pe c'est mbongo ngai na yo toza et qu'on a papier moko bo ba signer ba kombo bo ba no tseka ba monta mbongo mais là comme ça non pesi moi un école premier a ko katolika moi abi o za ba montage. Alors mesdames et messieurs, to komina suka ya émission ya mokolo malelo boyoki ba propos ya mwana mboka Daniel Yola bino nde bato boko juger toko senga na bino bo s'abonner encore massivement na ba chaîne na bino mwana mboka Daniel to komina suka liloba na ona ba Congo mani pe ba équatorien nyonso ba kolanda biso na mboka bapaya. Bon, heureusement, chaîne Oyonga na bien très bien. Merci. Zotambola toute l'étendue de la République. Parce que on continue YouTube, on commence partout. États-Unis, Italie, Babylone, Katakata, Ekote, Keti, États-Unis, partout. So, on va bien ngote, éviter mes bichots, tout ça, mes missions, na Kinto, on va nous na ici, na Équateur, on va zana, on a 7 territoires Équateur, puis on va zana Libanda, ya Mboka. Kolobake, Mboka na biso, esengi to sauver yango. Nde, to bimisi stiti wana, comme nango sauvons l'Équateur. Et nous avons na biso, na ba député, na ba leader politique, oh balingi changement d'Équateur. Ba s'adhérer na eloko. Même Jean-Pierre Bemba soka alingi Équateur etongama. Équateur esala musala. Akota na kata structure. C'est que mutu akozala libanda structure ya sauver l'Équateur. To komona ye monguna ya Équateur. Wana to ko permettre yete. Lokola ndenge mwana mboka baendeta feliko alimi ke akota parce que baenda kota yebe azali pe membre tozuye to adhérer yede ko adhérer association les a baendeta ine ya biso toza ko s'adhérer bango ne ko s'adhérer moko baende pe amoni ke il faut la donc si ma population aye à s'adhérer mais ba ko batika ko taker baende pas baenda s'adhérer dans l'association biso bato tozali ba numéro 1 association tozali babenga biso batuna biso ke dynamique on les a créé ndengeni dynamique on les a créé par ba député oyo ba souffrir na mboko et puis ba mosusu pe ba komi ba député bazaki na kata lit ba komi pe ba député donc ba yo kolokondo ba Luiso Bombenga yo kwa ko bende ndengeni ba Jean-Paul bazaki déjà na kata lit yo ya sauver l'Équateur tant ba komi ba député ba zo ya na même image wala qu'il faut te sauver Équateur. Il y a un autre ici, beaucoup de conflits à Jean-Pierre Bemba n'a pas endetté pour beaucoup de solutions. Bemba ko sala ba ende l'autre ba endetté ko sala Bemba et l'autre côté. Bangomi balé baza ba politicien à haut niveau. Il y a likolo. Ba ko kutanaka lobby tondele ba ko solola. Mais biso na binowa totika ba conflit à pamba. Toya to s'adhérer na structure à sauver l'Équateur, to bengana bobo kobolumbu na Équateur, oya bomi province oyo et permettre biso province que riboso gouverneur oya kobima aya na image ke koyiba te tonga province. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Nyonso, tokutani prochainement.